Félix Tshilolo aza Balthazar, Guy Loano oza Balthazar, Eliezer oza Balthazar, Vital Kamerhe grand Balthazar, Mukuna Kutu même figure na Balthazar ya Guinée équatoriale. Botala siko bino moko makambo Mukuna sali secrétaire na ye. Voyez ma comme ça toujours. Pour makambo mbongo. Va penser ma belle. Botala ba oboto benga basala nzamba makambo azo salaka. Ba licence zo. Lelo mbongo que que nous sommes papa pendant les hours. Botala bino basala nzamba. Botala makambo to asali. Kata minga bambeli pona mbongo. Bon, en gros, combien? Pour 100 $. Les alaka. Bota siko makambo sala ye. Bota siko akati bambeli. Pas habillé. Allez vous asseoir, mon frère. S'il vous plaît, honorable président, vous aviez été injuste. Non, non. Chez vous, c'est flagrant. Si nous demandons à Trésor Moutiki de se mettre debout, Trésor, mettez-vous debout, on va comparer. Voilà. Donc, je suis un bon père, mais je protège nos mamans aussi. Vous savez, avec les phénomènes de ces derniers temps, il faut faire attention. Un Balthazar peut en cacher plusieurs. Là, dit, vous savez combien je vous aime, mais là, qui veulent qu'il intervienne, qui sont contre, intervenez et ça sera le dernier avertissement. Balthazar. Merci, honorable président. Je ne suis pas le Balthazar de l'Assemblée nationale. Mais vous n'êtes pas habillé, mon frère. Vous êtes un très bon père de famille. Maintenant, intervenez, l'a dit. Honorable président. Le monsieur que vous voyez sur cet écran, il s'appelle Balthazar Ebarengonga. C'est le fils du président de la CEMAC en Guinée équatoriale. Il a été attrapé pour complicité de vol, pour complicité de fraude, un genre. Vous connaissez un peu les problèmes des grands types là. Il paraît qu'il y a des milliards de francs CFA qui ont disparu. Donc on l'a attrapé pour ça à la base. Quand on l'attrape, on confisque son ordinateur et son téléphone, ou bien ses ordinateurs et ses téléphones. Quand on confisque ça, on veut fouiller pour avoir plus d'informations concernant l'argent qui a disparu. Étant donné que son papa, c'est le président de la CEMAC, donc on veut avoir plus de preuves. Au moment où on fouille les ordinateurs et les téléphones, les agents de sécurité sont surpris. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Mais à chaque fois que quelqu'un tombe sur l'ordinateur, il pleure. Fais gaffe à Toms. Nadège yebisa mobali na yo soko yawa ko beta mama beta à Toms. Soko bo yawa to ko beta bino mabe. Kena beta na beni. Awa na poto ba bino ke musique ko beta ka. Do vina bino bozo mais kuna place bo vali bo mengo yali. Bo serichine. Okene pas memeli ba congolais. Mototo a commis qu'à pasteur. Ba comprendre que ce que du moi parti en dans katema atema puta a ba komi ko beta ba bunda papa ba komi ali ba komi obena batu na mbongo bande bobima na masolo wana ba pexi moto nzambe te nzambe zayo moko bande ko na ngai comment baninga na bino ba manipuler bino ba komi sa bino faible ça la gêne bazoti na bino na ba gêne wana malaria wana typhoïde bazoti no sala gêne mais babomi yo lisusu poza ya kokufa mbongo nana kosomba chasa mala ya malaria wana ngote tonga ya dipirone ozala ngote mais okenda l'église bazobiso o consultation est-ce walesa ba Marcelo bangoto na ba pasteur ba konde bazala bangoto est-ce que baza ba docteur médecin pour basala bato ba consultation bande kunangai ba mukuna ba mutombo
bapeto babibi bibiao basalaka bato baconsultation bato batona mebele na bawalesa aye kaka bondela ya sibibu opesa $50 $100 ate aye oh bandeko na ngai enda kosala examen na l'hôpital batala babendi irine na yo babendi batala oyo oza nango baza badoter te baza baescro bafodi wana baza baescro bazoboma bino baboma bino bacongolais bakino na bakinoise bokoma ide naka éveillé de prière okoteka te mabelo eza etonami na nyonso oprofite la Hey guys. IW sister, you is bon na sepeli na ye asala mwa exercice muke ya simana ba. I want you to dance to help our sisters to dance like you. Nani, you know bon, you know what na tsunami. Yeah, sister, please, can you too? Yeah. Tsunami, yeah, bo baluka na yego. Tsunami, Lidi Lumbe, allez, let's go. Non, c'est fini, applaudissez pour Hans. Incroyable mais vrai. L'histoire se répète. Lui, c'est Antoine Félix Tshilombo, comparé à Pharaon qui a souffert les peuples de Dieu pendant plusieurs années, et l'Éternel a dépêché Moïse pour les sauver. Surnommé Fachi Béton, mais le burin Moïse Katumbi est en train de démolir le béton. Tshilombo est à la tête de la République démocratique du Congo depuis 2019, lui qui pensait 5 ans égal à 50 ans. En donnant des fausses promesses, des voyages qui n'ont rien apporté au pays. Un régime caractérisé par les détournements, tribalisme, la camaraderie à la présidence, des discours populistes, je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique, je vais construire la RDC comme la Chine. D'ici la fin de mon mandat, vous verrez un Congo nouveau, les policiers auront des véhicules, tout un livre des promesses non réalisées. Mais il trouve une promesse tout à fait bon, tous les cas. ingeta saiwa esika zali mboka na yo yango eza Zaïre yo ovandi kuna ozolia na yo ozomela obosani ke na Zaïre na yo bandeko na Kibumba baza kokufa bandeko na Kiwanja baza kokufa
bandeko na Masisi baza kokufa, bandeko na Luberu baza kokufa, bandeko na baza kokufa par-ci par-là na Goma, ne parle même pas. Yo vandi yake siko zali ta bandeko bauti musika, bandeko bauti la Suède, la Danemark, yo za na Bruxelles, yo vandi na ndako boya toza awa na Bruxelles, la place Patrice Emery Lumumba, la sortie Port de Namur, toza epele toza kokende tosala lumbe tokunda mpo na mboka. Yo soki obundi mpo na mboka na yo te, moto akobundela yo aza te. Ingeta atuka nga na loba mingi te touti musika eza mpona makambo ya mboka esala pasi mingi jeunesse akomprendre te oyo ezoleka na mboka epuis tozokondima makambo nyonso ezoleka oyo Tshilombo azokoloba tomona ngo eza normal. Un peuple se libère par lui-même. Donc, il m'a dit, monsieur, il est très Félix Tshisekedi a la décision et ça lui passe parce que les jeunes, et ça, ils ont pu tout le moto omonete ukanga na inayo na sanzayo po moto lokuta na linga kote tina kolinga kaote yo oze kela manzabi toze kela ma diable fils à diable. Papa non azalaki diable, maman non diable, t'as la place pour me mimboka. Histoire boye kosala ya koteka mabele. Tokosuka wapi na motaliboma. Tokosuka na motaliboma wapi. Boye bisanga bino ba congolais. Tokosuka na motaliboma wapi. Peuple abandonné. À ce peuple père. Ba Kaboli na ba pasteur ba Moïse Mbiye ba Dalo ba Marcelo ba Kakeza ba Mutombo ba Mamba Sika bazane belé mutro mutakani peuple en otage. Mutro mutakani peuple en otage. Bazo sambela nzambe Israël. Israël yango moko ezobunda na Liban, Israël yango moko ezobunda na Gaza, otokaka na Bible, Israël azobunda na Jordanie, Israël azobunda na Iran, bino bozo sambelaka nzambe Israël. Bethlehem, Galilea, Jérusalem. Peuple ni akoza la fana kwiti ya ba pays ya bato boy. Ebe Ephésiens boka kango ndenge nini. Eza histoire, eleti Boketu ya mona komanda eso babandaki koteya na Belgique makambo ya Congo bazwaki molimo mosato nzambe baboyaki batika mabele na bango bazo defend bato bazokoma po biso tuza nzambe. Boketu na komanda eso bakenaki na France babundaki me mokolo moko ba Emmanuel Macron bakangaki Boketu ya bakote prison asalaki un mois après ekobima Boketu ya mbaki kotela ndenge ba Moïse bazalaki. Moïse abundaki bitumba, Moïse abunda bitumba, Abraham abunda bitumba,